Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat et la mise en location de vos biens, meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession à vendre partout à Kinshasa. Veuillez nous Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour toi je t'ai massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour toi je t'ai massa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le mbote bandeko balandi chaîne na biso toye lisusu kolakisa lupango oyo tobenga ngo terrain te po eza na mise en valeur mais tolakisa na côté terrain mise en valeur nango yango chambre salon oyo eza wana donc oyo ozomona oyo eza terrain ya 11 mètres sur 25 terrain ya 11 lupango ya 11 mètres sur 25 donc eza côté terrain eza côté ndaku tokota na kati ba matiti ekoli pour air toyaki matiti ezalaki te mais matiti ekoli toujours bambula ebeta trop mikolo to na mois avril eza mois ya mbula donc voilà un peu ndenge makambo ezaleli donc terrain oyo batie yango pardon lupango oyo batie yango $75 000 à discuter eza place ya bien eza na mise en valeur donc mise en valeur nango yango wana eza chambre salon donc mise en valeur yango wana chambre salon et puis lupango mobimba yango eza morcellement bakata bomoni mire eza esika donc moto asombaki fala banda misala mais akatanaki azoteka yango atiango $75 000 à discuter donc awa toana commune ya Ngaliema quartier Brikine midon Mimosa Brikine eza à 10 minutes ya Kitambo magasin à 10 minutes ya Kitambo magasin pour ba o baebi Mimosa Brikine très bien ba o ba vanda pe moi trop koto baebi donc le pango eza vraiment plat le pango eza bien environnement eza bien to bima libanda bon mona eza na semi route principale route oyo mituka elekaka donc ndeka to lobi mikolo fachi beton ko lala la mokipe asepel acha makadam wana donc wana ato poussa na skoto bima libanda to laksa libanda na ngonde to lobi ke mituka elekaka ba voiture ezoleka to tala peso ya solo voilà donc déjà awa mituka yango ezoleka bomoni donc ba moto ba voiture yango wana ezokende bomona ba voisins de bazali toujours clôturer donc ezosala bien et ça vraiment bien pango yango yo les gars na bagi 11 mètres sur 25 yango $70 000 à discuter mukolo nango azavma posa ya mbongo po mutu soki atie loko na marché c'est kana posa ya mbongo soko so bomoni ke toujours loko to tche to bomona donc c'est que mutu wana vraiment azana posa ya mbongo donc ndeti mutu na biso oyo azoteka yango aza vraiment na posa ya mbongo donc porte yango avenue auto bimela yango eza entre deux avenues mais avenue auto bimela yango yo donc voilà un peu le pango structure na ndenge ezali 11 mètres sur 25 $75 000 à discuter na mise en valeur où eza wana ya chambre salon voilà a toujours évolué toujours bima donc où eza route semi principale avenue au ndeke bimati makadam donc awa par rapport déjà il y a emplacement de kitoko et puis sur retongi ba appartement au moment que on se retrouver pour ba loyer eza likolo par rapport à ba commune mususu autour mona na ba commune mususu ba 10 mètres sur 25 eza na ba 120 000 ba 100 000 à discuter mais awa to tchango $75 000 à discuter c'est que to yebi place oye azo suka merci
Yo, et du bon man. Ah oui, papa, maman, chère, honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat et la mise en location de vos biens, meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession à vendre partout à Kinshasa. Veuillez nous contacter. Attention, attention, ce n'est pas fini. Vous voulez aussi acheter avec assurance et sécurité ici à Kinshasa? Veuillez nous contacter. Appelez-nous au plus 243 85 277 96 30 WhatsApp et appel. Et aussi pour le service client, plus 243 97 67 40 682. Nos bureaux, nous sommes à Kinshasa, Gombe, gare centrale. Et aussi, n'oubliez pas, nous sommes à Kinshasa, Ngaliema, Mimosa, rond-point Brikine. L'agence congolaise de prestations de services, la solution rapide pour toutes vos activités de transactions immobilières. Oji mamacita. Kinshasa papa mama solution pona koteka mapango na bino na lombango baconcession mpe baterrain na bino emonani agence congolaise de prestations et services. La solution pona koteka lopango na lombango. Yo moto oyo oza na ndaku ya koteka, terrain vide ya koteka mpe concession ya koteka, olingi oteka na lombango mpe na bacondition ya bien. Contactez agence congolaise de prestations et services. Yami Balé, olingi mpe osomba ndaku, terrain to mpe concession na bacondition ya bien mpe avec toute sécurité. Contactez agence congolaise de prestations et services. Benga biso na ba numéro oyo tozali kopesa. Plus 243 85 277 96 30. Appel et WhatsApp. Pona kozwa biso na ba bureau na biso. Bureau ya liboso ezali na Kinshasa, Gombe, gare centrale. Obengi biso tokopesa yo adresse complète pona kokuta biso. Bureau ya mibale Kinshasa, Ngaliema, précisément na Mimosa Brikine, rond-point Brikine. Agence congolaise de prestations et services, solution pour na bandaku na bino. Oji mamacita, en plein ensemble, je t'ai dit, je t'aime à travers le Milinga. Yo, et du bon les big boss manager. C'est bébé M. Wow, je connais les bails. Je connais le délire de go. Yo, et du bon les big boss manager. C'est bébé M. Wow, je connais les bails. Tu demandes qui de moi de nous pour t'acheter des cimas. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble.